Mbote na bino surtout bato bolingaka mama Elia Nitu, mbote na bino surtout bo disposer ata na bino pona kota mama Elia Nitu. Na pesi bino vraiment très merci beaucoup ndenge bo disposer ata na bino pona kota langa bo defisa ma toujours matoi na bino pona koyoka ngai puis mis na bino pona kota langa. Na pesi bino vraiment merci beaucoup. Na yebi ke bande ko na ngai ngana bino tokuta na kana ndenge boso na ndenge boye na ndenge ke ta ngana kana liboso na bino so na bisi bino likambo. Bino ko bo répondre ngai bola na WhatsApp bio bola na ba commentaire mona bokomi ko koma nga pesi ko na tena bi ba ebanga baza bien atuna na ba ebanga est-ce que boza bien bo malamu ngai wa bino ndeko ça va qui miezali na bazo sala grâce toza bien mais dans l'ensemble nde toza bo toza na ba problème bo bi ke problème toza na ngo toujours problème matanga ndeko na biso Dadi Kambala ya solo batu ba kufa solo to kufa ba comédien mais Dadi Kambala kangi biso na kingo donc mo ko to bouger ezate sikoyo kwa Dadi Kambala triki biso bo azana baninga na ye oyo bakola na ye oyo basala na ye musala ba collègue na musala bakoma bandeko na ye na tala ki na bi naza na proche na ye moko makasi na bite fona luka ye na to solola po bo tuninga bo mama Elia Nitu ndenge nini banda papa Dadi akufi to moni ata comédien moko te ya leki na émission na yo po asola muke bo so ane makambo oya Dadi alors na tala ki na bi tant na tali gauche na tala na bite na benga papa de vos musoba pona aya ko so na bino moi muke to sola na ngana bino ensemble relation na ye na papa Dadi ndenge ba vivant ndenge ba kola na ndenge papa Dadi lelo atiki biso bonjour papa de vos. Bonjour mon Elia. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, Kolo Azobatela. Malgré la nous, il y a santé, ils en ont bien, mais bon, dans le coup d'être cher, ils ont toujours pas forcé, mais on a quatre ans vraiment. Tout ça la rassemble, mais quatre ans déjà au béba parce que on a coup quand nous le bien, tout ce qui te mine à mais c'est bio, tapis rouge, moi on a maternelle à double raté. Comme on a même la diable. Ni contre ni pour. Ni contre ni pour. Ils n'ont pas si pour perdre mon temps parce que ils n'ont pas si donc pas si ils ont continué à tout. Voilà ce que je peux dire. Papa de Vos. Tu as fait ma comédien Emily. Tu as fait la vraiment bateau basa musa mon ami non. Mais matanga ya Dadi Kambala, ils sont vraiment différents. Matanga Dadi on dit tu as fait la papa et le mondial. Et là, on essaie qui m'attend à papa Dadi Zalaboue. Pas sur toza nango, kolelo tozo de la biso nyonso, na bana mike, et là, comme singa marraine nanga, mami minjoko, moi na ya botama anapoto, moi na tiraza ce qu'elle a na 18 ans, moi na téléphone à maman. Maman regarde Dadi Kambala est décédé, moi na poto. Donc, et marqué nga il est kilinga. Et là, on niveau message boy. Qui papa Dadi, bah tu vas lele, to lele de tozo le boy, to regretter boy. Et pourtant, bah comédie bah pour faire là-bas. Bon, Dadi est là que ça les bon parce que la vraie vie n'est pas le baka. C'est un homme vrai. C'est-à-dire, dans le spectacle, dans le théâtre, on va jouer. C'est-à-dire, on va transmettre et l'eau peut-être dans le niveau de la comédie, tu transmettre. C'est-à-dire, Dadi va transmettre et sengo. On va transmettre vie. On va transmettre joie. C'est-à-dire, avant de communiquer, c'est-à-dire que vie, il faut jouer na côté côté positif, c'est-à-dire que même aux anango, même aux anangoté, aux anambon, c'est-à-dire que zala. Ça moi bien monté, y'a mon zemo ngo soko. Abi zemo. Ça m'a pas. Ngala bien moi. Ina ibi o ibi yango. Ngala bien. Ozala na mbongo e. Ozanga pe mbongo e. Lobi e koyela yo, koyeba te. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a banné pour porter batte joie. Lelo sur tali batte belé. Ba banné ko kende Kinshasa te. Mais bazu guya ko kende kin pona Dadi. Na kutana batte belé, anga ko kende kin parce na mona ka bisengo Dadi aloba. Bisengwe. Tu vois, batte belé ba kenda. So le micro non même qu'on a mis à la communauté congolaise va expliquer que bien sûr na posa na au kinte qui ça me disait absolument rien mais à chaque fois que Dadi a joué à zo la qui ça bolamu et c'est moi Kinshasa mais na Kinshasa il y a pas grand chose mais Dadi c'est parmi bateau on a ça côté positif ya Kinshasa ça dit que na Kinshasa et dans la stress tout on a porté vraiment il y a moins que le roi à Dadi et ça dit qu'il s'abattre parce que les gens pouvaient tout croire sauf le roi Dadi. Parce que mon temps de les jouer, bah dit que bah à reporter bah on guetter, à reporter quelque chose ou peut-être
biso ba misusu to ba comédie misusu ba ko apporter te zomona dadi ata bopesi rôle moko boye ya ndenge wana so ta même na film ezalaki ya faux bonheur ezalaki moto apamba aza na pasi mais na kati ya film osenti ndaki no azalaka na bisengo malgré vie azalaki na mo mais c'est comme ça qu'il était dadi c'est-à-dire c'est quelqu'un qui apportait la gaieté la joie le bonheur aux gens ya moni ki liwa na ye eminisi mokili bato baza bouger parce que bakondima te moto ndenge wana oyo apesa bato lelo courage bakende Kinshasa badécouvrir mpe Kinshasa na ndenge ya bisengo na côté moko positif ke moto yango akufi ya moni ke liwa dadi ecaptive bato mingi na bana mike na bamama na mikolo voilà la raison na ko répondre na question na tuni so nayebi ke ozala mo mokusi koyebana na ona dadi ezalaki ndenge bon nga koyebana na dadi parce que ngai tokoli na dadi sika moko okola tobutami na nga na butami na commune ya Kinshasa mais na 95 temps na oteka kodébrouiller kobanda vie na ngai ya business na banda koteka na wenza gambela et puis nakomi kovanda na Kasavubu nakomi kovanda na Kasavubu na 95 na 95 nde nakomi kofanda na avenue Sandoa na Kasavubu et dadi azalaki na avenue Landi na Farage bon au début tozali na biso kaka komona na kaka bongo kaka na quartier bambote kaka ndenge wana après ntango akomosala théâtre azalaki lokola star oyo abandi théâtre paponga na bandi théâtre na 2000 dadi déjà abandi na avant ba 95 94 parce que abandaki na Mister Siatou alors tomonaki kaka mona quartier na biso moko azalaki lokola star na biso ya quartier amona quartier biso mosala théâtre alekaka na tv bomonema bato momonika bapeti bazingi biso mpe bamikolo mobokemba bolo babusiness bomonana monaka ndenge wana après tant groupe évangéliste ebimi biso mpe tokomo jouer na succès wana tokoyebana siko na dadi c'est comme ça que toyebani na dadi toyebi o quartier moko nga na Sandoa ye na Farage bon nga bana nga nyonso naboti bango donc oya liboso Sosthène exaucé bango nyonso baboti j'ai habité donc na quelque part mpe mwa na Kasavubu parce que naye na Kasavubu bana na nga na bali na Kasavubu libangaki janga liboso donc na bana na nga tout babotami mpe kaka na Kasavubu na Sandoa 38 donc voilà comment toyebani na dadi to abana ya quartier moko à l'époque dadi aza na jeune à l'époque parce que quand on a 95 j'avais presque 26 ans dadi presque droit après ça âge jubilé na ozeka na 2019 donc il y a le 23 décembre na le 28 décembre même année tout ça kabaninga vraiment to kaboneka na 5 jours na dadi alors to kutani pe on a biso ba jeune alors dadi c'est quelqu'un qui avait un succès belé nde toyebana dadi ndenge wana biso mpe groupe évangéliste ekosalama donc tokomi ndenge wana nde tokoma bamasa na dadi donc tobanda mpenza na jeunesse na ye ti na ndenge atiki biso boye donc voilà ce que je peux dire nde toyebana dadi bamona quartier tokangama na biso baveni est-ce que bonjour mpe mwa mingi bosala mpe bapiese mingi na dadi oui dadi parce que yo ozalaki mingi côté ya évangéliste ezalaki mingi makambo ya bonzambe makasi dadi azalaki côté ya bisengo bilengi na bisengo est-ce que bonjour mpe mwa tosekaka tosala nini eza ngana olela dadi na esengo mpo dadi aki moto ya bisengo na bilengi ata mawe ekoti moto asi ya bisengo bisengo fo ezonga kaka mpo towana na choix te parce que wana nde identité ya dadi c'est ça mpe identité na ye yango wana yango tolele mpe kaka na identité ne wana en fait tant groupe évangéliste ezalaki groupe évangéliste tojoki mpena minaki dadi te parce que biso ezalaki na logique mosusu après ntango nga nakomi producteur na 2011 nabandi kosala production na compagnie fona asala mpe production bathéâtre nde nasali groupe na nga en fait nasali groupe te mais na kati ya maison ya business mosusu baproduction nde naye kozwa dadi azalaki parmi bato oyo tobandeki na mwa masolo yango c'est-à-dire que c'est moi qui était le producteur mais dadi azali lokola pourquoi toyeki bamasa mpo nga na dadi tozomonana chaque jour nzambe asala donc tokokomonana te mokolo moko ke tomoni na dadi te même ata na 20 ans na minuit avant tolala fo tokutana tondokutana mpe amasa na biso mingi frank kaosoko na Kasavubu wana tofandi tobeti masolo na propose mpe non c'est une bonne idée sala mpe nde na banda mosala production wana na bandi ntango bandi kosala banzonzingi nde na bandi kojoue na dadi bafilme oyo yanga moko tosali bafort bonheur nasi bafilme ebele ntango nakozwa contrat moko na madame Berthaud tokomosala série Karibu naki yango initiative nakozwa marile na banda kokoche tout dadi aki parmi bato ya staff so tellement photo mona tia na Facebook donc aki bato ya staff ya yanga na dadi nde tokomosala banzonzingi to presque banzonzingi na nga nyonso dadi amana kojouer même temps na ye poto groupe évangéliste etikali na banda toujours koloba na bango ke non
faut dadi azala a remplacer nga c'est-à-dire ngal wana zate ba film news bondo sala so tellement ba film à groupe évangéliste même na suka dadi ando jouer donc voilà donc de travailler na dadi au départ le groupe évangéliste azarité mais ngata na bani musala production ndi to bandi jouer depuis 2011 ti lelo bandi continue toujours jouer na dadi na ba pièce voilà un peu autre joueur na ba pièce c'est belé tout ça fort bonheur tout ça là infidélité tout ça là gérance tout ça conséquences bah film est belé ou tout ça naie donc bah au hasard peut-être na balanda mingi YouTube nanga de vos sur ba TV bah on a peut-être ba titre ezali même le travail pe na SPL ça même na YouTube bah on a pièce on a produit ça belé dadi azali voilà un peu de to comment on travaille na dadi par rapport à ça là. Ah d'accord. Donc vous avez passé tant mingi na dadi par rapport à la maladie na est-ce que vous êtes au courant ou yeba ki quand même que moninga zobela ou assista ki moi mukena ntango malade po toyebaka mingi bato mwa ntango so toya koto oyo moto aza kuna mwa bokati contact tout ça par rapport à maladie na ozaki quand même au courant bobande kosolola quand même donc moninga likambo ya dadi c'est un ami à moi même temps bani maladi to solola ki na ye temps la sap na bengi masa ndeni na moningi ni mo chebo non ezaki na mo ba levir mo mani na zo ba traitement parce que dans ba malemba donc zo mona donc na yebi ko tote na yebi ko tote mama ba meli ça so yo kayo donc dadi mama monga est-ce que ça peut mettre kambo solo donc dadi azaki peut-être na aussi vraiment muke dadi azaki moto donc c'est dit tant ba bandi malade na yebaki donc dadi aza moto naza parmi bato to assister tina suka parce que nga na solo na dadi dadi akufi lundi nga ko sola suka na solo na dadi zaki vendredi so même na fongoli Facebook nango même na YouTube nanga pardon na ba WhatsApp au moins to komina dadi na tindi même bato parce que tango na mona ele msunga makoke zaki mo mobulu kaka na ba relation na tindi mutu ana ko ki force mo bo tindela kinga donc wana zaki voice ya gantier nanga Odette de Salé ya za en Paris donc parmi bato oyo ba assistant pe dadi parce que ko tindelo parce que dadi azaki mutu abisengo azaki mutu oyo azalaki bien na bato donc tango passe comment voice zaki un jour avant qu'on fasse bien voice on zaki avant ba sala opération je crois 2 jours avant qu'il est à l'hôpital donc qu'il est à l'hôpital je crois vendredi ou samedi ba ko faki ba sala opération lundi. Mais je crois que internet, je crois 2-3 jours avant. Je crois avant le mois, 2 jours à Souka, le mois, pour aller à l'hôpital, pour internet, il y a ça qui faut sauver. Bon, et puis, comme on dit que les artistes ne meurent pas, hein, ne meurent jamais. Hein. Ne meurent pas, jamais. Donc, tu as voice, la grande soeur, il y a papa de Voice Moussoba. Bon, et puis, quand tu as l'ami de mon ami, c'est mon ami. Bon, on l'a fait place mon compte. Tango ndeko na biso dadi azobela grande sœur na ye abengaki dadi boyo kama loba dadi ya suka oyo yatika na téléphone pourtant grande sœur azui atindeli ye ayebaki te ka kokufa mais ndenge kama mbosala maka lokwa yanga pe atindelaki ngango toyoka ngo biso nyonso. Merci maman Odette, merci. Merci Pélé, azui ça, merci maman. Bolingisa. Donc ezaki parmi ba oyo asaki asuka ezaki mutu donc vraiment donc tozaki na donc to solo na ye tout totanga atindeli maman Odette atindeli ngango pe ke na otiko Yana Mataboli. Merci Pélé, merci maman. Kama bakshile belé. Na bi bolingo na biso na yo ndenge ezalaka. Ya famille. Merci. Na bi ke ça le passe. Mais ezalaka pour mes stomac. Nzamba osunga. Nazoka déjà bien. Ozoka voir. Et bisengo. Merci maman. Nzamba osunga na dans le traitement. Bye. Photo maman voir mon keme. Dans ça le signe. Bye. Oui. Donc, on est l'essentiel de la... Ok. Donc, on a 2 jours avant d'interner papa Dadi, avant à l'hospitaliser. Donc, il y a papa de Vos à Bengaki Dadi. Dadi, tu as bengi azui et tenda c'est que voice wana boyo ki te bise boye atile na photo ba assister Dadi
ce qu'il fallait quand même bato bakende kotika mwa lisungi basala rapport ke non tout effectivement azwi yango oyebi kaka ndenge ezala kaka ntango basuku babengi toza pa papa dadi eza te dadi non bopesa nasalaka voice comme ça bake eloko atindaki desala atindaki ekomi na maboko nde dadi ya kosala voice wana bon ngai mon temps tolosoani nga tosolaki suka vendredi tosololi mpenza parce que nanobengi na telefone na mwa moke nazala nango numéro ya Belgique po bainite ezala mpe mwa facile nde nanobenga ye tonoso en fait moi je m'attendais même pas que dadi akokufa parce que oyo nyonso toyebaki ke basalaki je crois na suka kale bakendeki akende mamaki ndeko kale bamaki na hôpital nde baya kodiagnostiquer bayeba effectivement malade na ye ezalaki nini alors ntango baya kodiagnostiquer malade na ye maman Olive mpe lokola azwaki déjà engagement ya kotraite dadi donc maman Olive Lembe. Oui, maman Olive. Ah, d'accord. Maman ni maman. Traitaki, initiative ya ko. Oui, maman solo ya po bato otala yo po ba téléphone olandanga est-ce qu'il y a solo? Non, ezaki wana ezaki kutala bomba te parce que yem dazaki dadi en charge. Si ba opérer ba docteur ba outil de gauche à droite, ba outil comme ça otay poto, tout donc ba ça les changements ba hôpital nous sont wana bon. On les a ba détails mais en tout charge union sur maman dadi, c'est maman Olive qui a pris ça. Même pour une opération, ça a coûté plus de 20 000, 20 000 euros, 20 000 $. Pour le docteur, on a ça, là, tout le monde opérer qu'elle en allait. C'est maman Olive qui avait pris engagement pour traiter Dadi. Bon, et ça passe par Kofi, mais tout ça qui n'a hernios. Donc, tu as hernios au Kobinga, pourquoi moi, il y a un surtout ma Kamutono, soit un écoute, tu as maman Olive, comment ça s'appelle? Un initiative plus, voilà, c'est ça. C'est quoi initiative plus, on a aidé à quoi? Combien de batunios? Donc, c'est là l'information on a qui est dans la plus batunios. Initiative plus, on a maman Olive. Il a batunios, il a tout ba problème ba malformation ba autre chose et là après ba comédien de na yuki en fait ndena total arabiche sur la télévision quoi c'est un peu ça donc OK mais au moins bino boza ba témoin vivant et on voyait en tout cas dadi azaki négligé donc azaki négligé bazaki vraiment soin na ye boyo ki ndenge papa devant salobi hein ouais donc vraiment bazaki vraiment ba traiter ki penza ki maman Olive Lembe azaki vraiment azaki soin na ye. Mais pour moi, Dadi, il y a un cas qu'on peut être déplorer, c'est-à-dire dès le départ. Oui. On est dans souka, tant on a eu courage, il y a les paquets. Les paquets, peut-être dès le départ, tant on peut passer bandaki, et qui va jouer soin dès le départ. Peut-être le père de Dadi. Mais Dadi, il y a même parce que il fallait gaz parce que mon soleil n'a qu'un docteur, Nkolo. Bah, il s'agit de diagnostiquer tout et Caleb. Même temps que Caleb a bien dit, docteur a bien Caleb permis à celui-là Caleb à l'élac. Parce que docteur a eu ce qu'il faut. Docteur a docteur a un poteau à fond la polyclinique de Marguerite qu'on a na société. Comment elle est docteur. Parce que docteur Ozolo ba omoni maman psa Maxi. Si naza bo en pleine émission na lo ba na petit mutozo binga nga so comprendre te que nazo kate parce que nazo occupé vraiment limbisanga vraiment en pleine émission limbisanga. Maman Carole Maxi bien-être, parce que docteur na maman Carole, comment ça s'appelle? Caleb. Maman Carole, dans un engagement na nenge na ye. Maman Carole, a tindaki pe dadi et pas ya médecin. Médecin wana. Médecin tant va diagnostiquer pe que azan un cancer d'estomac, a yepse ki pe dadi te, a yepse maman Carole. Maman Carole a kendaki te Kinshasa ba vandi godo to vanda ba solo lina dadi. Après c'est que Maxi amela ayebi se fomela ba moringa les amis pour la santé mais pour ayebi c'est que docteur alobi bo Carole abina koka kité pour ne pas que médecin lobi malade des autres ça malade bo akoka kité si c'est ce jour na ye amati pe azongi akoka ko yebisa été maman Carole pe diagnostic on a qui il y a cancer il y a pas azana ngo epé donc les alaki na niveau on est comme qui même temps aussi Caleb qui boye vraiment na moi retard moké mais il faut tout ça l'effort à que baminganga parce que tu peux payer les sports mais déjà ils ont un peu moins en retard et ceux qui ont peut-être tango abandon yoka problème ba lever on a ça que émission ba Vincent tu les OK dans un problème à lever or on a déjà malin déjà qui attaqué OK dans moment wana ceux qui peut-être to télémaki to ba télémaki pour vraiment ko secouer Dadi peut-être nous à autre chose bon
Merci. Mais si koyo nanga kina ba boy. Liwa za pona mutu nyonso c'est vrai mais traitement pe et dakabiso ceux qui ba tourner devant la bonne poto ceux qui déjà passé ba diagnostiquer déjà que maladie aux anango eza boyo aux traitement et ko avancer peu mikolo. Si koyo ndeko météo pe tozumo na problème na ye ndenga zobela. Yes ko beaucoup plus les rapports te ki ndenga za maladie wana malgré bon la poto est-ce que communication est commenté rapport est commenté pour na ba traiter pour na lobby pe tola la tola mukate. Liwa za mon mystère za na mamanza mais to kapé a ko fi fa ki ba no bango avant fa ki ba ki na avant est-ce que c'est quelque chose parce que tu as vu qu'il y a des commentaires zobela maman moko pe to taka boy maman makila yé pas zobela biso to ba internet to tala makamona hernios bon salite. Bon, je crois que ma météo, je crois que ça déjà l'interpellation dans ma demande déjà parce que ils allaient comme peu sérieux. Parce que n'amba sur bas sur mais à cause d'un problème mon un peu moins bizarre, à côté paiement, beaucoup ma foot à ébélé, tout union souvent là, c'est une balade de la très bien, très bien. Donc ton méga aussi bête là déjà que bah ça va démarche. Je crois le ce que Michel on a calé André Tobi que non, bah présent ma soeur a posé l'ombre le quoi déjà maman Denise Tshisekedi a joué une initiative à ko assurance maladie. Après ça quand je parle à biso ba comédien en général c'est que qu'on peut savoir assurance maladie c'est le moment où démarche à liboso bata maladie ou bata sur place non le maman qui là météo va bénéficier de l'assurance ou c'est le moment c'est à dire que ba tia en application parce que na mona ki tanga yamba ki bango c'est mais l'équipe ba ki bango ni ministre donc c'est à dire que maman de dire que na maman peut moi mbanga c'est ce qui n'est pas bien alors quoi ce qui n'est bien c'est à dire météo déjà as premier cas pour te lancer déjà même appel qui va présent masumu bien que tu as matanga mais déjà bon ça déjà la démarche pour base déjà météo la prise en charge ceux qui va évacuer ou bien ceux qui vont traitant sur place parce que tu sois une de komoko tu sois une lobby à l'accès ngai malade ya météo n'engezali de qu'on a biso sanga fofé ba bien à tourner pe na coupe salongo vie qui dit que vena azawana il pas ça même azana même souci à au météo parce que il pas à moi monter ya taille à moi munene c'est des abato malade météo azana za ba jara bato sur za munene et comme on a moins ba insuffisance mo boye donc ba gros traitant mo ndinga epsa inga mais ceux qui ba négligent mo et ça peut mon boulot parce que tant la rappel mbango faut arrêter ce ko ou arrêter avancement nango so ba arrêter avancement nango te et ko pe comme na kufa bien que yenza ba sele grâce au gaza mo moyen na ye ajoki ba ngi ba za États-Unis de gauche à droite à pe poto ajoki ba traitement mais ça toujours malade mais c'est un que na niveau pas météo il faut pas ça l'effort parce que sous ba sele effort te zelo mo faut arrêter on ko singa za mai lo ko ezotambola le so ba arrêter monter et que nous chola et comme boulot donc météo pas dans la même cas que yé faut pas ça la tout bazoyer déjà en prise en charge de façon à arrêter le qu'on a n'engizo matawana parce que matière comme le niveau ya mutema et vous a faux donc il faut pas arrêter déjà dès le départ pour aimer ma maladie me souciter mais ma paix ma bête voilà un peu autour de conseil dans la bande de vraiment ça ma démarche va bousculer sous ce moment Denis pour de façon à mettre en prise en charge. Ok, merci. Avant de passer à l'adresse à matin à place de Rosala, pour les deux déjà mardi et comme j'ai dit avant de passer ça, c'était Papa Elombe dans ça tout vidéo comme il a eu. Papa Elombe, Papa Bodo, Papa Masumu, Papa Kouedi, n'a vu que Papa Tomitou, il y a Maël. Donc, nous avons beaucoup de maman Denis Tshisekedi. En tout cas, vous ça la vous relancer, vous vendre ça, vous vendre comme le sorti mouton ce qui va venir voilà. Et vendre d'abord le quoi sur sorti mouton ce qui va sorti mouton bien micro. Le banane. Ce qui peut pas sortir des moutons, ce qui peut pas sortir des moutons. Vous en rendez vous là encore. Bon monde qu'on va là comédie un mouton so beba, mouton so beba. Ce qui va sortir mouton, ce va sortir mouton, vous en rendez vous là. Mais ninga na tangi. Papa Elombe, oza mouton mouton maïe. Papa Bodo pareil, Papa Kouedi. En tout cas, bozong la sous maman Olive. C'est mieux vos en assurance maladie. Maman Denise. Maman Denise. Maman Olive. Allez, Maman Olive. Comme le cas compliqué puis ma cambo ils ont compliqué puis cette situation au peu moins exact bon ça va maman Denise maman Olive raison les sauces maman Denise en tout cas le koyo initiative wana ya ko sala
assurance maladie mama yo okoli na poto oza mona poto yebi ke traitement est très important pour la santé ya moto. Alors tout ça les appelle Mama Denise Tshisekedi et le kono sozwaki olobaki bien réfléchissons ensemble ba papa Elombe ba papa Bode réfléchissez ensemble avec Mama Denise Botala et le koni beaucoup ça assurance maladie est très important pour comme rater na suka ba 20 000 euros ebele o mama Oliva Bibi sur la traitement ça ba mo mingi pour monter ça va 20 000 euros, ça va 30 000, 40 000, 50 000. Oh, ceux qui assurance maladie, ils allaient, bon, ça rappelle, check-up. Quand ils appellent au Kendra, na ba hôpital, mon foyer, ba santé na yo, ok hôpital, ba telle santé na yo, ba telle sucre na yo, ba telle tension na yo, ba telle ba maladie, ce cause en anzoto, ceux qui malades, ils allaient, ba traiter en mot, attends pour que et comme a fatalité les ouais ils allaient pour la puissance c'est vrai mais biso ba to vandi na mboka poto to sito yebi ke faut que nous ça la check up chaque année to ça va check up to ba santé na biso ceux qui est ndenge nini en tout cas pour na lelo na kanisi na kanisi message ko passer parce que papa Elombe oyebi quand to benga na yebi ke au retour l'émission vraiment tozo lela makasi pour na likambo Mama Denise Tshisekedi alobaki ya assurance maladie so ba saleli binongo et koza vraiment malamu papa de vos programmes les autres mardi programme n'aura qui va bien ça jeudi tu peux sa adresse place to kutana jeudi pour na ko ça la matin à de biso mais c'est bio ouais programme ezali boye programme obima et bimba jeudi na Kinshasa après na Paris bandeko Belgique peut bazana salle bandeko Londres peut bazu salle mais biso appréciement na Paris matin na ekozala na 28h30 rue Raymond Brosse na Viltaneuse donc so quitte na gare à Saint-Denis aux T8 au Kitana arrêt Pablo Neruda je crois 4e 5e arrêt au Kitana na Pablo Neruda arrêt à Vincent de Aneza pa mama Aniti Mambote za musikate donc plus juste au Kutana et on to sengi na ba comédien to la d'addiction to Kutana na ba fan vous êtes de partout boya to Kutana wana parce que moi dadi azaki mutabisengo muni dadi aza muningo akei eza pasi mingi parce que ngai ndi na tolo badadi c'est un frère ami to zaki na etango nyonso et c'est un homme qui était vrai dadi na kozana na bomoto boy na mona comédie eza vrai le roi dadi non mona azaki vrai c'est azana na mabene ateke mutu normal à cause à 100% malamu te mais c'est quelqu'un qui est vrai dans le vrai sens. C'est-à-dire que si on a likambo, il y a un peu de parce que moi, je suis un combien de yébani. Donc, si on a mamani, tu as danger. Mais tant que personne ne comprend, mais Dadi, c'est quelqu'un qui n'était pas complexé. Aux anambons, aux anamboté, étaliété. Donc, il y a eu yo. Il y a eu mais na milène, tu te comment va te dire, ah, Alaxani, ni pas un aboye, pas un mais il s'en foutait. Dadi bato ba inde ton autant moi na Kinshasa na autant moi na Bakar ba nini tout donc elle s'en foutait de vie on a qui nango ya bika que divorce masse na un point toko on a na moté taliété donc sans complexe et ça nous moi qui vraiment vrai on monne que et to ya relayer parce que eza pas si ton père de mutu moko to jamais to tikala ko mona yesu parce que ata mutu so bien incarné Dadi na ndenge na ye wana ya bisengo. Non, ok, merci de vous disposer pour na kota là pour yo kabisa ozala na mbongo e ozanga pe mbongo e lobi ekoyela yo okoyeba te donc parler na lobaki ba pesa adresse boya tukutana na surtout yo peut se ngama meli ya nitso mona nga jeudi tukutana ka kuna na salle to ke ndokolela ndeko na biso de Didi Kambala nga pe personnellement na yebaki to bien gine fufu yoka to saline télé rété bio servir mobile ya to za mama me servir mobile la petit gogo a servir mobile ya to za mama servir mobile donc c'est kinga mingi chaque fois nous avons kende jour musu na to saki émission musu na mama via télé réalité to ke na wenza banda to kutani na ye maman ye oluki na te ngabi atana luki te na déjà na via c'est que na za déjà na yo to c'est que na biso en tout cas moi oui bana yeba ke kamera po ba ko kende na mosina Kinshasa to bana ko kutana ye pe muta présenter nga Vincent Chiluzi OK frère na ngai en tout cas afungolela kinga ba po bino ba comédien pe bozaka moi du comportement moko amabe oko kutana comédien c'est numéro téléphone à moninga wa sauter mais Dadi il m'a donné presque tout le numéro so la psika
Mavwanga azaki pembe motema malamu donc sans réflexion Mavwanga pesanga numéro boya pe Mavwanga pesanga numéro boya pesi mais qui n'est pas combien musu sengani na yebi ngana na milieu na bino na yebi non ezela au moins la système kaka ya on dit on dit ni CD del bana ko dali muna ka devile kanga atra mwana to tiki bino pona lelo to kutana ka jeudi to le landi ko na biso na kimia vendredi pe molimo na ye vraiment pa baketika na necropole za vraiment na kimia oya ko kanisa bana na yebo bosa na te bana bazali famille ezali po ba orphelin nzamba kitaka te to ba nzamba za ba orphelin mais nzamba saka à travers bat pona lelo to sikona en tout cas botika mana. Merci.